nzambe nazwaki révélation zamba yebisi ngai ke mbongo na biso basi ba memango na monde ténèbres yango mbongo na biso ya mboka Congo ezalaka na valeur te bateka yango depuis ba mbongo oyo ya mabende bunga bateka yango. Temps de la parole. Pendant que nazoloba na kombo na Yesu nazomona mama moko bisika zali azana kati na pasi moko ya makasi na kati ya motema. Yes, me nazomona bana bazobaluka na kati ya ndako na yo mama kobota na kombo na Yesu. Mama likambo eza ya yo muto zangi bana okobota. Nazomona mama moko pe bana bazotungisa ye éducation bazotosa ete bana na ye moko bakomi lokola ya mutu mususu ndeko nalingi na yebisa yo bana baza bénédiction ko ute pa na Nzambe bakoyoka yo na libondeli oyo na kombo na Yesu. Mama moko nyonso oya sala ba conteneur azwa eloko moko te échec na échec ya avansaka te mais nazomona Nzambe ko yebisanga cette fois-ci ozolongwa la kati ya ba limitation ozolongwa la kati ya limitation nyonso bacheli yo liboso balobi yo moyen o avancer zate yo moyen o ya kosala makambo minene ezate mais cette fois-ci ko salango et cette fois-ci ko avancer na kombo na Yesu. Nzamba zalaka na sima maloba basali na yo ona zolo bezala oui amen na kati ya bomo na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Temps de la parole. Bonjour bana na Nzambe mokili mobimba. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eza ngai wabino mama Marie-Madeleine Tumba. Je sais que ça fait longtemps mais en esprit nous sommes ensemble. Nalingi avant tokoba tobanda nalingi na sala moi prière muke parce que Bible eza koloba avant ya kobanda nyonso Nzambe d'abord. Le Dieu d'abord et nyonso etikali sima. Ngumba mutu na yo tobondela bisika yo zali mboka mobimba mokili mobimba. Le Dieu des nations, nation mobimba. Ngumba mutu tobondela na kombo na Yesu. Yahweh Sabaote tozali kopesa yo merci. Merci Nzambe pona opportunité munene oyo pesi biso ya koya lisusu liboso ya bililingi na koloba na tina na kombo na yo. Nzambe biso tozaba nani poto ya koloba na tina na kombo na yo. Merci pona occasion oyo. Nazali kotika mama papa mokili mobimba. Mboka na ngai oyo akolanda émission oyo na tina na kombo na Yesu. Bisika zali apambolama amona liboko na Nzambe. La Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Na lingi na suka ya ane ya mbula oyo Nzambe na ngai Nzambonga la bondelaka akutana na yo onyonso aloba bisakolela tanzoto na kombo na Yesu. La Bible nous dit là où il y a 2 ou 3 personnes se réunissent à cause de ton nom Nzamba zakati na bango ndeko bisika yo zali bisika nga na zali yeba ke Nzambe azakati na biso nazali ko telemela puissance nyonso diabolique satanique oye refulaka maloba na Nzambe oye kendaka kolongola bolamu na Nzambe na kati na ban na telemeli puissance nyonso diabolique satanique oye ezali kotungisa mama oyo na malade ezali kotungisa mboka mobimba ya coronavirus na telemeli yango na bebisi na kombo na Yesu na zali kotelemela ba faiblesse nyonso oye ezali kosalama na kati na bana na Nzambe parce que to sambela Nzambe malamu te to salela Nzambe malamu te ba faiblesse nyonso na telemeli yango na bengani au nom de Jésus nazali ko bengana esprit nyonso ya jugement ya parole et kende musika au nom de Jésus. L'Éternel Dieu vivant nazali ko bondela pesanga sagesse intelligence ouin moi encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Na pesi yombote na kombo na Yesu. Ndeko na ngai na yelelo na temi na biso ya Exode. Exode oyo tosalaka chaque année na ye pona yebisa yo mama papa prière et futaka. Prière et futaka. Exode elingi kolobake bobimi. Tu dois sortir na kati na malade.
Tu dois sortir na kati na ba péché. Tu dois sortir na kati ya limitation. Tu dois sortir na kati nyonso ya sorcellerie. Tu dois sortir na kati ya manquement ya ko bwakama. Tu dois sortir na kati na confusion ya vie na yo. Alléluia. Zamba memeli yo Exode 40 nuits 40 jours. To bandiango lelo. To silisango le 31 décembre. Trosil sangol del 31 décembre na veillé ya les premiers. Ndeko na lingi Exode lingi koloba bobimi. Bobimi. Jusqu'à quand yo kotikala. Soutem na biso ezali cette fois-ci na kokota. Cette fois-ci na kokota, na kokoma, na kovanda, na kodiriger. Ndeko ya mbala oyo naza na posa okota ovanda. Jusqu'à quand célibat et kobanda toujours ko continuer na kati na vie na yo. Jusqu'à quand humiliation et ko continuer na kati na vie na yo. Jusqu'à quand ndeko okozala toujours na kati na kindumba, na kati na moyibi, na kati na bilangwa. Jusqu'à quand yo kozanga kozala responsable ya mwasi na yo to ya mobali na yo ya bana na yo. Jusqu'à quand corona et kozala ko continuer toujours na kati na mokili mobimba. Jusqu'à quand crise mondiale et ko continuer toujours. Et jusqu'à quand guerre na mboka na biso et ko continuer. Et jusqu'à quand pasi na mboka na biso et ko continuer. Et jusqu'à quand libota na yo et kozala toujours na humiliation. Exode elingi kolobati doit sortir. Yango na memeli yo 40 nuits 40 jours. Obima na kati na biloko nyonso pour la gloire de Dieu. Bana Israël bazalaki ba esclave na 400 ans. Après Nzambe asepeli abimisa bango 40 jours na kati na souffrance na désert. Me batika kinzambe te ndeko portaka regard epai na nani otalelaka nani. La Bible nous dit soko taleli mutu akokufa otaleli biloko ya mokili oyo ekosalelo eloko te. Mengana lingi na suka ya sanza o ya année oyo. La Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bateya yo basakola yo balobela yo nanzela ya basakoli, nanzela ya bandoto, Nzamba lobela yo. Et jusqu'à quand bisakoli wane kolata nzoto? Et jusqu'à quand okotika la kana kati ya esclavagisme? Yo eza esclave te. Nzamba benga yo poza la libre. Nzamba benga yo za la bonne santé. Nzamba benga yo po o dominer. Nzamba benga yo na se ya mokili po dominer. Et jusqu'à quand tu vas dominer na kati ya pauvreté, na kati ya malédiction, na kati ya lien familial, na kati ya sorcellerie, na kati ya envoûtement, na kati nyonso ya ba oppression. Jusqu'à quand? Ndeko, prière futaka. Yango nazo benga yo. Ozala wapi, ozala wapi. Nazo benga yo. Ozala na bamboka mipaya. Ozala na mboka Congo. Cette fois-ci nazo benga yo. Soki Nzambe na yo akufa meka Nzamba Marie-Madeleine Tumba. Ngana Exode Nzamba longola ngai na bisika o esengeli te. Amema ngai na esiko esengeli. Jusqu'à quand Paul ekokota na kati na ndaku na yo? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ndeko na makambo oyo ya mikie batu bazokoka kosala yo kokakaka te. Atos fournir ba effort ndenge nini yo kokakaka te. Ndeko yo yaki kotika batu na mokili te. Oza esclave ya batu te, oza mungamba ya batu te, oza esalelo ya batu te. Nzamba benga yo po dominer, Nzamba benga yo po za la libre, Nzamba benga yo po o prospérer. Prospérité ngozo yo kango kana kombo jusqu'à quand prospérité pe kolata yo. Mama papa na lingi na révolté yo. Jusqu'à quand yo banda kotambola la kati na ba oppression na ko se juger, oza ko se juger pona nini? Exode lingi koloba bima na kati ya eloko nyonso oyo ezomoni so pasi oyo ezopeso kimia te oyo ezozangisa yo meme koluka Nzambe oyo epesa dégoût ya koluka Nzambe oyo epesa dégoût meme ya kovivre obandi na kosenga liwa ndeko obandi na koloba Nzambe nazomona tina na ngai te
ndeko na lingi na yebisa yo tina te aza na tina. Tina te za na tina. Bana Israël na kati ya Egypto. Bamonaki bango bato atina te. Misala nyonso ezanga tina ya makasi wana kaka bango. Mais eza na mukolo moko Nzamba renouvelaki alliance na kati na vie na bango. Ndeko, rien est impossible à dire celui qui croit. Crois à l'Éternel kozala de suite. Et makomi na Nzambe ezola kisangana yo boye. Mutu nyonso ya kotalela Nzambe kozala de suite. Et miracle ezali ko accompagner kaka ba oyo baza koluka Nzambe pe ba o baza kotalela Nzambe. Olingi miracle accompagner yo luka Nzambe na 40 jours. Luka Nzambe na 40 jours 40 nuits. Ya ba veille ya ba prière luka Nzambe. Ndeko Nzamba komi monisa. Yo il faut bima na ba quartier moko ezanga tina. Yo il faut bima na mabala moko ya pasi. Yo il faut bima. Bana na yo il faut ba bima na kati ya balie familial. Bino bobala kate, bobota kate, bokenda kaliboso te, eloko boko te avansaka. Même basale Nzambe exode eza pona bino. Bando banda ministère. Olekisa étape ya kolia te. Olekisa étape ya kofuta bandako te. Olekisa moma wana te. Ozalika kotelengana exode ezokipe te. Ezala basali ya Nzambe, ezala ba fidèle, ezala nani, ozala na église nini songolo pakala. Exode ezokipe te. Yaka ndeko tobondela. Yaka toluka Nzambe. Tolongola mboka na biso na kati na bapasi, na kati na ba jugement, na kati ya ba condamnation. Ndeko nazo yebisa yo Nzambe nazo ki révélation. Nzamba yebisi ngai ke mbongo na biso basi ba memango na monde à ténèbres. Yango mbongo na biso ya mboka Congo ezalaka na valeur te. Bateka yango depuis ba mbongo oyo ya mabende bunga. Bateka yango. Yango monaka mbongo la biso za na mbongo ebele boye me ozokoka kosala eloko te. Mais cette fois-ci, ngai na yo soki to kangami esika moko, la Bible nous dit batumi bale misato soki basangani basengi eloko moko na kondima Nzamba kosala yango nazo senga yo exode ye pona yo pona ngai yaka to sangana to bondela pona mboka na biso to bondela pona mabota na biso to bondela pona biso moko yako bondela pona chef na yo wana alingaka yo te bondela pona mobali na yo wana asantiraka yo te bondela pona ba parents basungaka yo te basuniteniraka yo te bondela pona entourage na yo oyo balingaka yo te bamemaka yo kana ba erreur bondela Nzamba longolo na biloko nyonso wana ozwa pole. Oh Yesu hayanda barashike losaka himere shide haleluya hikemere maikola shike haleluya. Pandake nazolo bana kombola Yesu nazomona batu mususu basi bakanga bango atake yake ti akomona azongi kaka sima. Ndeko Nzamba sala yote po zonga kasima. Nzamba sala kayo po zonga sima. La Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui se suit aucun chagrin. Ozala katia bénédiction na ba chagrin. Chagrin ngo uti wapi ndeko. Yakato bondela. Chagrin longo la katia bénédiction na yo. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Basinga ya famille ya balien. Ceux qui papa avance te yo ko avancer. Ceux qui maman avance te yo ko avancer. Ceux qui bandeko no ba avance te yo ko avancer. Nazo yebisa yo na kombo la Yesu. Esther azalaki mwasi oyo. Azanga papa azanga mama orpheline de père et mère. Ya famille ya bobola. Mais couronne à royauté. Et l'attaque Esther à cause de la prière. Alléluia, merci Saint-Esprit. À cause de la prière, Nzamba pambola frère na biso ya yemba ki lo sambo efutaka. Oui, la prière paye. Prière pesaka solution, prière futaka, prière pesaka kimia, prière pesaka élévation, prière tombolaka. Olingyo tombwama zala mutoyo ya kofukama ko bondela koluka Nzambe na muzindo na makambo nyonso. Ndeko yoko kaka kokota muzindo te, tika l'onction de prière kota yo bisiko zali. Onction ya prière kota yo kota na muzindo. Onction ya koluka Nzambe kota yo. Persévérance. Ndeko yo mutolemba ki telema exode ye pona yo. Telema bondela. Pe Nzamba kotika yo te. Je connais le Dieu que moi je sers.
Je connais le Dieu que moi je sers. Et je connais des merveilles de mon Dieu. Na yebi bisika onzamba lokotangai. Na yebi bisika onzamba azwangai. Azan zambe ya baoba lukakaye. Azan zambe ya baoba lukakaye. Zambe ndeko lukan zambe. Akotika yote. Nga moko naza témoignage vivant. Naza na ba témoignage papa mama. Soki na lingina bandelango awa. Oko tongo ekotane kotana butu e indi tongo etani butu e indi témoignage ko sila te. Parce que vi nanga nyonso eza bolam. A cause ya mabolongo. Ndeko loko moko te lembisa yo. Okoki kolemba biloko nyonso. Me kolemba prière te. On a kosambela lisusu te ndeko zonga. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nazolo bana yo mutozo landangai. Nazolo bana yo mutoza na ba problème. Nazolo bana yo muto lembi. Nazolo bana yo mutu ozoko kalisusu te. Nazolo bana yo muto lobi likambo yo ngala zoko kate. Me ekomi tango kokayango. Me na kati na mabolongo 40 nuits 40 jours. Eye pona yo. Alléluia. Maikora shakalo saka. Liloba na nzambe zonga kate sanko sala misala. Balobi exode zako bima. Ko bima na kati na mabe kokota na kati na pole. Ko bima na kati na minyololo ya satana kokota na kati ya liberté. Ndeko lingi liberté. Ane oyo. Esuka na ndenge ya malamu banda ane 2022 na kimia. Yakatoluka nzambe. Yakatoluka nzambe. Nakoluka nzamba kotika yote. Nakoluka nzamba kobwaka yote. Nakoluka nzambe akoyoka. Yakato fongola madusu na lola. Lole fungwama. Lole yoka. Mabele yoka. Mupepe tosa yo. Olingi mupepe tosa yo yakoluka nzambe. Olingi mabele tosa yo yakoluka nzambe. Olingi lole fungwama yakoluka nzambe. Soko yokoluka nzambe. Zamba komimonisa na kati na yo. Zamba kotondisa yo na bakapacité. Zamba kotondisa yo na couronne ya gloire. Zamba kotondisa yo na makambo yo bandaki kokana teke ekoki kosalama na vie na yo monyango. Na oyo bandaki komona ke eza impossible, mais devant Jésus tout est possible. Tout est possible ma sœur, mon frère. Yakatoluka nzambe elongo. Kobosana etoko na yo te. Yo mutoza na mboka mipaya bisika nyonso. Somba etoko ata na ndaku na yo. Cha etoko na selelela nzambe. Olobi mbulo yo na lingi lisute. 2021 na lingi lisute. Nakota nango na 2022. Ponanga 2021 ezali na mauvais nouvelle. Eza na ba etikinga na ba remords, etikinga na ba makambo moko boye. 2021 na olingango te. Biloko yango na lingaki na 2021 te nakota nango na 2022 te. Parce que 2021 oleki yango na makambo moko oyo esengeli te. Ndeko kobote eza nini devant Nzambe. Ana po abota Samuel. Ana wana po abota mwana. Akendaki kovanda na porte église. Koluka nzambe. Ndeko na lingina yebisa yoke. Sekele ya vina yo nyonso mobimba. Evandi na kati ya prière ya Exode. Sekele nyonso oyo lingi. Ozwa kimia, ozwa musala, ozwa libalo, ozwa mbongo, ozwa guérison, ozwa miracle. Ba respecter yo ozala na dignité, facilité, grâce. Yakatoluka ngo na prière. Esther à cause ya prière azwaki grâce ya komona na mokonzi. Pe loi ya mboke kweyaki. Pe Esther alataki couronne ya gloire na oyo ye Esther kutubiti na ezalaki nde batu bakangwama. À cause ya obéissance ya prière. Esther akekolata na couronne ya gloire. Ndeko na lingi na yebisa yo. Na prière oyo kosala. Peut-être yo zo sala pona makambo mususu. Nzamba ko bakisa lisusu na oyo yoka na kite. Nzamba ko sutusa yo. Lipambo la nzambe sutusaka nanu na mutu ye moko. Banda yo banda. Nzambe nanga kotika yote. Nzambe nanga atika kamutute. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Yasanda barashike. Ana poazwa mwana. Akenda kovanda la porte église. Ndeko yo bazo finga yo ekomba. Est-ce que lola kuna bisika na lola kuna. Bana basilite. Ba oyo baboti na ba maternité. Maternité e kangamite. Et puis, ce qui totali bien, ba maternité kutu ezo continuer na kofunga makamikolo nyonso. Eloko nini yoko vanda na ndako kuno miboma. O na boma libala ndeko ko boma libala te. Bana ba uta kepa na Nzambe.
Rien n'est impossible à dire celui qui croit. Mobali wana zo moniso pasinga mobali akipaka ngai te, mobali apretaka attention te, mobali boende ko yaka epai na Yesu nzamba ko changer mobali wana, ye mokonzi ya milimo. Ye mokonzi ya mitema, nzamba za mokonzi ya mitema, il va changer le cœur de cet homme. Oh mwasi mobiba, nzamba za na capacité ko changer motema ya mwasi na yo, kolekela mabonde ya 40 nuits 40 jours. Nazali ko pambola muto ya zako talangai, o ya zako yoka. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Il y a Exode. Yoka liloba na nzambe ya Exode. Exode elingi koloba kobima. Nakotika na esika wana. Exode elingi koloba kobima. Nalingi te ovanda kaka na mulili. Ndeko buto einda katongo pe kotana. Butu eko inda pe tongo eko tana. Yayo butu einda toza na tongo zaka na butu. Toza na moyo zaka na butu. Ya mtana. Lumière il faut et à quoi paraître. Et ténèbres disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maikora shakalo saka. Yanda barashike alléluia. Mulili nyonso. Oyo ezali konzinga ndaku na yo. Eza konzinga bana na yo. Eza konzinga mobali na yo. Eza konzinga musala. Eza konzinga mboka na ngai. Eza konzinga yo. Pour bisika yo zali. Ozwa mikanda te. Obota te obala te. Osepela te. Osala musala te. Mulili wana lelo na premier jour. Il y a prière, il y a exode. Mulili wana est disparaître. Lumière ekota na musala na yo. Ekota na bana na yo. Éducation ya malam. Bana batosa yo. Mobali alinga yo. Mwasi alinga yo. Bozala motomoko. Mariage ne kabwana te. Na kombo na Yesu. Bandoki bakima. Na kombo na Yesu. Tika lumière. Ekota na kati na vi na yo na butu sanze bima na moye bima po na vi na yo ezale éclairer na kombo na Yesu Christ Messie au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Yanda bara shakalosak. Merci Saint-Esprit. Pendant que nazo loba na kombo na Yesu nazo mona mama moko bisika zali azana kati na pasi moko ya makasi na kati ya motema. Yes. Menazo mona bana bazo baluka na kati ya ndako na yo mamoko bota na kombo na Yesu. Mama likambo eza ya yo muto zangi bana okobota. Nazo mona mama moko pe bana bazo tungisa éducation bazo tosa ete bana na ye moko bakomi lokola ya mutu mususu ndeko nalingi na yebisa yo bana baza bénédiction ko ute pa na Nzambe bako yoka yo na libondeli oyo na kombo na Yesu. Mama moko nyonso oya sala ba conteneur azwa eloko moko te échec na échec ya avansaka te mais nazomona Nzambe ko yebisanga cette fois-ci ozolongwa la kati ya ba limitation ozolongwa la kati ya limitation nyonso bacheli yo liboso balobi yo moyen o avancer zate yo moyen o ya kosala makambo minene ezate mais cette fois-ci ko salango et cette fois-ci ko avancer na kombo na Yesu. Nzamba zalaka na sima maloba basali na ye o nazolo bezala oui amen na kati ya bomoi na yo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nazomona penza bazola kisanga basala ya Nzambe belé. Bazokoka ko avancer te na musala ya Nzambe. Limitation batie na musala na yo. Elongwa au nom de Jésus. Elongwa au nom de Jésus. Mayanda barashike losaka. Imereshi de losaka. Alléluia. Merci Saint-Esprit le Dieu de gloire. Kumama netolama parce que ozanyon sopona biso. Mayanda barashaka losaka. Ikemereshi de merci. Na kombo na Yesu Kristo Mesia. Na kombo na Yesu Kristo. Nazo pambola mama oyo. Nazo pambola jeune frère. Nazo pambola jeune sœur. Bima na kati na sorcellerie. Bima na kati na ténèbres. Bima na kati na molili. Bima na kati na mai. Bima na kati na zamba. Bima na kati bisika nyonso oba bomba succès na yo. Oba bomba bolamu na yo. Oba bomba kimia na yo. Oba bomba élévation na yo. Bima au nom de Jésus. Cette fois-ci on avancer. Cette fois-ci on beta maboko. Cette fois-ci on témoigner. Cette fois-ci on zwa kimia. Cette fois-ci on zala en bonne santé. Bima na kati na bopito ya kindoki. Bima nzoto na yo. E bima na kati ya maladi ezala ndenge nini. Cette fois-ci nzoto na yo ekozala na dépense ya bakisite. Ekozala sujet à louange adoration. Alléluia.
tika Jova Rafa visite yo ozana mbeto hôpital tona kati ya ndaku na kombo na Yesu Christ Messia l'Éternel des armées abundela yo bitumba nyonso oya molili ya quartier ya famille ya musala ya bisiko zali abundela yo ozwa kimia na kombo na Yesu Christ Messia au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Tika nzamba multiplication hakota na vie na yo ha multiplier semence nyonso oyeza na maboko na yo na longoli mwe na vie na yo au nom de Jésus bisika ba limita yo ngana longoli yango nazako chela yo multiplication na nyonso. Merci Saint-Esprit le Dieu de grâce. Tika ngolu na nzambe tambola na yo butu semoi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Yanda barashike losaka. Himere maikola saka. Merci le Dieu de grâce. Na nyonso nzamba zosala. Na pamboli munene na ye. Parce que nazana kondima. Que na prière oyo tozo sala ngana yo. Lelo eza premier jour. Lelo eza premier jour. Ya prière ya exode. Na yebi ke nzambe déjà sali. Nzambe déjà mimoni ici. Na sengi yo ka persévérance. Na sengi yo kaka kondima. Na sengi yo kaka liloba na nzambe vanda na kati na yo. Pona kolonga bitumba nyonso. Que Dieu te bénisse là où tu es. Tika nzamba kotisa do ya prière. Milimo nyonso. Ya bilialia. Ya empêchement. Ya faiblesse. Na kati ya prière. Ya oubli na benga nyango au nom de Jésus. Cette fois-ci toko prier longo pe toko komati na suka pe nzamba ko pambola moko na moko. Eza mama Marie-Madeleine Tumba oya kambi église Char de Feu Céleste oboyoka ezala na makampagne ezala na kitambo lelo toza na bibwa. On a zolobela na bibwa nde tozali kofongola station mususu ya prière. Donc 40 jours ezala bisika nyonso bisika pe yo ozali. Soko lingio benganga okotala kuna na sekuna okomona ba numero na biso ya telefone na chaîne oyo okobenga ngai tokozanga koyamba yote na spesio merci mingi pona kozwa temps ya koyoka ngai na pesi bino nyonso mbote mokili mobimba na pesi bino nyonso mbote mokili mobimba na kombo na Yesu Christ Messie au nom de Jésus Christ. Amen. Temps